Nzambe na bomoi, nzamba lola bandeko na nga. Makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolilisa, makambo penza ya kobangisa, kolala kolamuka, na ya pasi, kolala kolamuka, na ya somo, kolala kolamuka, na sango ya pasi bandeko na nga. Mikolo ekomi ka liwa ya bakomedien na kokufa si kokufa. Bakomedien na biso bakomi kokufa bandeko na nga na niveau moko pas possible. Mingi ezala bakomedien na biso soki babandi na ba janvier, février, mars te. Ezala kaka na fin ya neka boye ba décembre, novembre. Bomona ka matanga bandi. Kote oyo matanga, kote kuna matanga, kote kuna emataki ekitaki bandeko na nga ekomi kosala pasi. Pasi penza ya makasi na sango oyo touti koyoka lisusu ya matanga. De l'autre côté, bomona pe ba comédien ata kolingana baza na bolingo te, omona ba comédien ko bebana se ko bebana. Ba comédien bolingo ata ya muke ezate, ba comédien bandeko na nga omona ko swana se ko swana, ko finga na se ko finga na bandeko na nga na niveau moko bokoti ko imaginer te. Ezo sala pasi ya makasi lelo la famille, toye lisusu na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa. Na bapokwa oyo la famille ezo sala pasi mingi na motema. Kande boyebi chaîne na biso eza chaîne ya kisongi awa penza toyaka kobeta masolo, awa penza toyaka nde kotonga se kotonga. Tobetaka masolo na biso na bakombo batu ka ndenge boyebi ebele ya batu soki balingi batonga ba préféraka na bango bakanga ndako, bakanga ba porte, ba fenêtre pour que batu bayoka bango te. Mais babiso oyo na ba chaîne na biso ya kisongi donc toza batu moko tozalaka na biso public. Si s'agit ya koya kotonga tokoya kotonga penza na pete nyonso. Toyebi ke mokili mobimbe kolanda biso, mokili mobimbe yebi ke biso tosalaka kisongi na ndenge moko ya mabe. Lelo toye na kisongi concernant liwa kande bomona makambo ezotambola sur les réseaux sociaux concernant liwa ya papa na biso Yandi Mosi, la famille nzoto malili, makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo penza ya kobangisa. Kande bayebisaka biso tambola na yo mokili la famille oyoka makambo. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko, na ndenge moko malamu, ba mapango ya koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore sombaka lupangu. Ba mapango eza na $750 ya pamba, osombi lupangu, osombeli pe bana na yo lupangu. Sombaka lupangu la famille ekozala malamu, ekozala pe kitoko mingi makasi. Ba mapango tongo tooteka ba mapango na mikanda na kati. Eza te ke no sombaki lupangu yango mikande mataki te. Donc ba mikanda na kati ba pesi yo mbala moko eza na makambo te ke no yo moko bandaka kotambola, yo moko bengaka ba avocat, yo moko te. Nyonso na kati na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre.
Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba onyonso ya sika. Kande tolobaka na chaîne na biso boye imalamu, bato ya sika nyonso soki oyebiki oza mutu ya sika. En tout cas toye koyamba yo na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. Boye imalamu na système moko kaka ya kitoko. La famille lelo toye na sango moko ya pasi, toye na sango moko ya mawa, toye na sango moko ezosala pasi mingi na motema. Ebele ya bato bakoya kotuna qu'est-ce qui se passe? Nini lisusu papa yandi mosi akufi to eza nini to toyebike mituna ezalaka ebele. Avant na ya kokota na muzindo po na kopesa bino ba confirmation makambo nyonso ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, soki eza mbala liboso koti na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel na osenga na yo osabone massivement. Tango ozo sabona ka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que chaque fois que Kisongi Songi officiel a bando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Tiela biso ba j'aime, salela biso ba partage. Tolela ba partage na bino la famille. Tango otala biso, osaleli biso atana moi 10 personnes ba partage. Et kosunga chaîne na biso toujours et encore et kende liboso. De l'autre côté, moi ba commentaire ezangaka. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ya soka avant to kota na mozindo la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu. Kande ba yebisaka biso na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi na système moko kitoko. Gavker azana ba solution ya onyo setali makambo ya santé na biso na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mozindo ya makambo na biso lelo toyeli bino lisusu sango ya pasi, toyeli bino lisusu sango ya mawa concernant papa na biso Yandi Mosi. Qu'est-ce que se passe? Papa Yandi Mosi ya solo akufito eza ndenge nini? Lobi ezalaki Noël, toyaki kovanda ka boye. Allez, toyaki kozwa information na journée, c'était vers 9h, 8h30, 9h. Baye kopesa biso sango ke comédien na biso na kombo ya Yandi Wan akufaki. Bandeko na ngai esalaki pasi ya makasi, esalaki pasi penza na motema. Bon, toye kovanda, tokomi lelo le 28. Baye kopesa biso sango lisusu ke non, ndenge eza boye Yandi Mosi, je m'excuse, comédien Yandi Mosi o tobengaka Yandi Mosi akufi. Sikoyo batatonnement eza ebele. Na bandi ebele ya bato o balandaka biso
bamona na émission na biso na chaîne na biso mosusu tozalaka nango tosala émission concernant papa na biso Yandi Mosi. Yandi Mosi azalaki na problème à santé. Problème na ye wana ezalaki problème moko il fallait normalement balandela kango et pas ya docteur na ye moko azalaka na Afrique du Sud. Toka liboso muto amema ye ezalaki mama na biso Denise Nyakeru. En tout cas asalaki nyonso mama na biso papa na biso plutôt Yandi Mosi akendaki kolandela ba traitement na ye. Alors après ayaki kozonga normalement ba traitement na ye esalemaka après chaque 6 mois. Tango 6 mois kokaki il fallait lisusu akende ba checker makambo motema na ye et yaki kosala keno ministre ya santé ya côté na biso bandeko nanga approvaki makambo passeport na visa na ye te. Donc policier balingaki akota te papa na biso Yandi Mosi ayaki kolela sur les réseaux sociaux. Comme boyebi biso toza bapanza nteke toza bapanza sango toyaki kopanza sango awa na ba réseaux sociaux. Tango topanzaki sango ministre ya santé ya mboka na biso ayokaki ba message na biso et yaki kosala ke ba memaki papa na biso Yandi Mosi mbangu na Afrique du Sud kuna akendaki kolandela ba traitement na ye makamyo so esimbaki tina ndenge azongaki. Tango ayaki kozonga to yaki komona mwa silence ya makasi na côté ya papa na biso Yandi Mosi parce que yazalaka au moins avant après quelque temps bomona mwa makelele moko boye oh batuki ngandi ba invitaki nga na kendaki kuna ba ozo boya kofuta nga azala toujours na ba problème ya bongo siko ya turoyo totikala komona yango te. Yandi Mosi azalaki toujours na coin na ye très calme très calme penza abandaki ko sala makelele te na ba réseaux sociaux to ya ko vanda ka boba ya ko yebisa biso ke non Yandi Mosi akufi kande na uti ko yebisa bino makelele za ebele sur les réseaux sociaux makelele za ebele pa ya bato ebele ke Yandi Mosi akufi mais jusque là toze la confirmation ya famille ya papa na biso Yandi Mosi toze la confirmation parce qu'il y a d'autres comédiens auto benga bango pe bazo lobaka ke non yango biso pe to yo kaka bongo jusque la famille bazo yamba ba appel te. Oui c'est vrai ata biso na côté na biso to meki ko benga famille mais ba o yamba ba appel te. Donc na minute oyo bandeko nanga eloka na koyebisa bino ezaka ke non information oyo moyo yoka donc to zwango na 100% penza te. Tozwango ata na 70 surtout 60%. Pourquoi je dis ça? Parce que bino moko boyebi na ba réseaux sociaux ba bomaka bato au moins na mutu peut-être azande azobela ya makasi mais biso déjà na réseaux sociaux toyaka koyemba ke mutu wana kufi ezalaka bongo. Donc tozala te ke tondimi penza solo ke papa na biso Yandi Mosi c'est vrai atiki biso tondi mango penza te mais quand ndenge na yebisaka bino bozala toujours branché scotché sur notre chaîne qui songi officielle bino moko boyebi chaîne na biso eza chaîne oto yaka kotonga bato donc bino bozala ka branché soki makambo eza ya solo ke papa na biso Yandi Mosi akufi en tout cas bomona biso tokoya na pete nyonso tokoya lisusu ko panza nteke tokoya lisusu ko partager na bino tokoya lisusu ko informer bino ke non eza ya solo to eza lokuta parce que jusqu'à présent batu o ba opesa biso confirmation ya sur eza famille kande boyebi ba famille mosusu bandeko nanga ezalaka ka mwa pasi pe mawa na baka ya bongo ba ya koyamba ba appel eza na ba famille mosusu o ba yaka eza na ba famille mosusu bazwaka tana bango au moins peut-être mutu akufa ki depuis tongo bakomi koyamba ba appel butu nde ba ye ko confirmer bino mosusu ezalaka bongo yango bandeko nanga na yeka koyebisa bino ke tozala penza makasi mbangu teke to ya ko confirmer oui c'est vrai papa na biso Yandi Mosi akufi to c'est faux bato ba okosa mais tozala kaka ekenge bozala toujours branché scotché sur notre chaîne qui songi officielle soki kaka information ba confirmer to ba lobi ke akufi na yete to ba lobi ke akufi. En tout cas, attention que ça 23h, ça 3h du matin, ça 0h, beaucoup mona biso tokoya tokokoti sa émission na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille tokomi na moi suka ya partage na biso kandenge. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.